Canal Congo TV is on a Canal Congo TV. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend à l'heure où vous me suivez actuellement. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans CK Musique, l'émission musicale. Vous passez un très très bon moment ici dans notre Rosalie. Vraiment, l'émission de l'eau, et ça chaud. On a dédié à nous. On a baillé sur une papa béni, de loin, de près. On a soubi on a papa béni, baillé sur nous allons avoir un conseil. Donc ça, on est des cours dans le Rosalie. Il y a pour promouvoir musique, il y a l'ingomba et l'église du Bangiste. Nous sommes là, le long d'un bénino, mon corps, il y a artiste. Il y a groupe Gaki, j'espère que vous découvrirez ou yébier. Comme ça, ma langue, ça, il y a un groupe Gaki. Valère, il y a musique dans le les autres qui est de musique à travers l'arrangement de vision où il y a un angle qu'on a pour s'épeler ça toujours, nous amène à la pour passer mon qui a un Gaki. Vraiment, on dit que la vidéo vous découvrirez, mais avant que vous découvrirez, à se présenter par une vidéo où il y a un canal où il y a ici pour nous recevoir ça. Bino nyonso balandi ya Canal Congo. Papa Rens, à volonté. Nzambe ya mawasali sanga umikakata no myase ata Mungu nakoya nanga sinayo nakobelela. Nzambe ya mawasali sanga Merci beaucoup Papa Rens, merci beaucoup Papa Providence de Kibino. Na bandi ba landina Canal Congo ba c'est place nous Swazali. Vraiment tous on a pour servir bino, biso tous on a pour na kopesa musique na biso le kumu. Mutu oyo bosengaki yeyo tu yambiye autimata spécialement kaka pona koya pour répondre à l'invitation na biso. Papa Rens yeyo en personne. Papa Rens bonjour. Bonjour Papa Béni. Bonne santé. Ouais, nangolu ya Papa Simon Kimbangu Kiangani Kimia Ezali azobatela azosala nyonso esengi asala en tant que Nzambe, en tout cas Kimia Ezali. Merci. L'eau est en forme, les bandeka vous avez peut-être un flèche non pour la betelo te. Betelo te. Oga papa benya lukakanga, papa benya lukanga les autres kutani vous avez peut-être un blanc musique non comprendre ça. Ouais, ngana ozongisa merci na Nzambe parce que oya bongisanga ya bongisaka yango ka kisalimaka. Donc voilà. Mais tout kutani
Vraiment, merci beaucoup, Papa Rens, les de Koutani, Tobeta Masolo. Pour vraiment, toujours c'est que la sala au bino, Kaki Matadi, Bozo Sala, Sala ya Kitoko, toujours mon amour, na ba réseaux sociaux, toujours mon amour partout où Banze mon ami les autres tambola, vraiment Moutou, Azo Sepela Namo Kaka. Mais avant de côté la masolo, le long a limite solo là, on a 3 points Oyo, ma question P. Internet, pardon, Tindela Kibiso, et puis 3 points où on a bombé la Kyo, tout sur la propos ya Kaki Matadi, tout sur la propos ya musique kimbangiste, et puis tout ce qui ça, na vie privée d'ailleurs. On a vie privée, ils ont vie, na vie privée, na caractère musical. Donc voilà, vie na yo, ça la musique, pour tout le monde a fait ça, banzi moussou beta yo moko. On voilà un peu. Mais pour nous, na sujet à Kaki Matadi, bonne évolution, n'engeni notiki Kaki Matadi, comment on a travail sur les canaux, félicitations à Banzembo Betty, tout le monde Banzembo bien PVI jusqu'à là, et ça premier, la Banzembo nous fait du centenaire Betty 125 en 1000 vies, on a nous a félicité, déclaration de solo, nous a qui Kaki Matadi nous a ndengeni la préparation pour la préparatif il y a 6 avril 2022 pour clôturer centenaire de Kandengeni. Mais là on va expliquer biso pour Batuba l'andate pas comprendre. Ouais, état de santé à Kaki Matadi. Équipe technique ezaki na Kamba pour na fête Afriki, to landa ki ba image ya Kitoko ba landa ko saila biso. Kobanda Mboka Nkamba, merci Nabino, papa Glody, Diakesi, papa Graciano, nous sommes à Mboka Nkamba. Vraiment, le lot, il y avait Bino, papa Rens, il y a des techniciens, il y a groupe Gaki Matadi, le lot Solanaye, Tozaki Olukaye, ma question Nabino, Tindaki Pototunaye, voilà le lot en personne, Toko Yeba, parcours Naye, et puis Toko Yeba, comment Gaki Matadi peut évoluer, et puis Toko Yeba. Vision naïe ou yazala namo pour la musique qui m'baniste. Papa reste bonjour. Bonjour Papa Béni. Bonne santé. Ouais, santé qui m'a exalé dans mon lui à Papa Simon qui m'a engagé. Nous avons mis mon santo abattre la cassala réunion sur le singa raïa ça en tant que tata Nzambe en tout cas je sala mon qui m'a exalé. Vraiment le loi m'a bien. Pour nous c'est que nous avons le caillou le bandi pour y avoir flèche balano. Ouais ngaïo le caillou ngaïo. Regardez santé à groupe Gaki Matadi. Ouais, Gaki Matadi qui m'a exalé. Malgré nga na sali moi battant et belé, na zaki les sous na groupe T parce qu'il a voyagé moi trop. Et là bah raisonnement privé. Mais na tika ki ba bien évolution là qui toko ba travail qui toko. Donc voilà. Maintenant je technicien titulaire au sali de placement. Aux associations na groupe T, OK, boy aux ongi. Aux hommes en tête que aux autres qui sa moto au bozaki na mo chaleur wana les autres qui ta par rapport ya ndenge oyo ça la suivi sur za wana pour Hollande la groupe. Non mais groupe ils a bien structuré. Oui. Ceux qui nga na zate ça dit na ba joie ba balanda ngai baza pe quand même bien formé. Je dis pas le contraire. Adjoint par rapport aux ala. Très bien. Ndenge organisant na bino ko na président, oui, ba secrétaire, ba technicien, voilà tout le monde y a voté. Mais tous autres là façon makambo o ezo ko évoluer, façon ya musala o bino musala kana Gaki Matadi. Très bien. Tant le babongo toyebi chose à Kinshasa mais to yoka kape, toza matoi musika landelaka a Paris musala na yo toyambi présidenté, toyambi adjoint na ote mais toyambi yo en personne. Autour na yo des questions autour za répondre autour na yo. Alors oui, posant la adjoint na yo mais tant yo zati trop etikali wana présence na yo ezo peser na kati ya groupe Gaki Matadi. Kobanda centenaire ti lelo to mona susu nzembo na bino bowaki na internet ya mokili ngani kobanda centenaire o bobeta nzembo ya PVI ça ti mokili ngani vraiment moi car moi molai ils en kati wana mais or batu biso to mesana ko yoka Gaki Matadi mais to ki binote est-ce que koyo za quitter to o bo za susu na possibilité te ya ko
c'est que ça va fan la vie. Donc, surtout les fan vont tenir sur regarder, donc bateau dans la vie. Ouais, la cause normalement na place au lobby ya ba joint wana natiki musala nzambe te. Donc et lobby te soki na sali moi ba voyage nazo za la lisusu na groupe te que natiki groupe bela non. Donc c'est à dire ba déplacement na ngai les gens la ba cause pour les autres na ngana sala ngo nzambe mutapesa ka nyonso. OK. Le ko na nzambe pesa ka nyonso du coup naza obligé ko sala ngo et parfois ba déplacement na ngana ils appellent lié na musala ya tata nzambe wana. OK. Preuve en est que kala mingi te nzembo moko ezobima tozosala ngana taki ya Kinshasa. Okay. Oui, quelques personnes qui m'ont dit que Kinshasa dans ce voilà. Donc, ils ont parmi voyage dans la zone salaka. Le point là, je rappelle moi mini naki, ayango sala yanga que nzambe apesi ba moyen na e o ils ont que to sala penze mona taki Kinshasa. Donc, ils appellent la musala na e. Il n'y a qui ça autrement que musala ya tata nzambe za partout. Malgré absence na ngai oui mais na kendi bela te na kozonga na kozongela nyonso nde tosala na documentaire. C'est quoi otiki intérimaire na place oyo ozalaki atu na onde amati na place na yo? Oui, automatiquement il faut la ndenge wana parce que na hiérarchie du genre comité etambolaka ndenge wana soki titulaire aza te automatiquement ntango baotikala na nsima il faut oaza adjoint amatawana. Mais moi silence ekotaki na gaki matadi par rapport ya kopimisa banzembo et eza juste que babiloko wana tosala yango na ba moyens financiers. Omoni nga nde naza boye nakokoloba ke lelo tokosala nakosigner na moi peut-être moi 50 francs na meka kozwa nakosigner ke tosali nzembo moko ou bien mibale ou bien misato mais parfois nakoma na capacité ya kosalisa 10 chansons te ozomona donc engeli loba ke et arriva ki ba moment moko boye ba possibilité ezati parce que ne do sa ba musique oyo tozana biso na ba soutien te et arriva peut-être un moko peut-être mutako luka ameka ko sa bino nzembo mais mo pe esuki na nzela bo sali ya moti mais pour la place au même na moni loko zo tumbulanga mais ngai to so na dit nyonso beko ça va détail on a vraiment te préparer qui a côté ça donc nous allons vraiment calmer. Papa Reims, Bazolanda yo. Oui. Depuis oza Papa Reims oza lelo. Déjà ba yambi une émission, na ba émission combien de fois? Ouais, na lekana HD Pro Kimbangu, il y a Papa Jansi Malakidi, na PCB Moté. Presque ya mon papa. Presque. Ce qui n'a pas salité. À mon émission ba yamba ki osuki ya Luanda pour ah oui. Il y a Luanda na matadi voilà. La bossa na bien beaucoup. Comment bandeko balandi canal comme musique comme mission na yango to ndoko ta vraiment na profondeur na solo na biso na Papa Reims mutu boluka ki aye a satisfaire bino akoyembela bino mission na bino to komisa lelo nzambe na biso Papa Reims betela biso na bisolo okota gaki na nini obandaki musique na âge nini Quand on dit que Papa Reims m'a abîmé bouillé, alors c'est que le sabbat tout na voix naïe. Premièrement félicitations na donc on nous a fait ça yo. Et puis na musala qui toque aux sala, tous au monde. Quand on a une photo de la mot comme tout soit au samsa qui toque tout boire la fleur. Donc il faut tout le barat sur une casate. Si on est présent, il faut qu'on le bat pour nous encourager davantage à continuer comme ça la musala naïe. Mais quand on a expliqué du show banda gaki na neni puis âge ni banda musique. Bon, côté wana, on a un peu compliqué, mais tout le bas, ils ont quelques personnes quand même pas pour comprendre. Donc c'est-à-dire, on a le bas na kota gaki, mais na botamine na katia gaki, parce que on a fondé gaki na mata déjà papa wa botinga. Pour fonder? Ouais. Bon ça non langage. Non. On va pas fonder. Non, pas le bas pour fonder car fondateur. Fondateur, ils ont papa Simon de... Non, fondateur, ils ont papa ou Abotinga. Comment ça? Papa d'Engel a coûté, il y a un chef spirituel qui existe humaniste. Il y a fondateur. Ouais? Il y a fondé il y a non, il y a un Nzambe. Nzambe, il y a un inspirateur. Après ça, l'inspiration, la banane, elle va inspirer. Aux autres, papa Abotinga, il y a un koreki, il y a un kiji. Agi na ki jadi pe msu dirigeant msu même ma base et tout
Donc alaki élément moko clé na groupe na bango. Mais ce qui a lali, il faut attendre Nzambe wana soki komi siko musala papa de ngeda. Vous comprenez? De longola na musala ko fondé wana eza biloko ya biso bana. Eza Nzambe likolo to papa. Yo tsa Nzambe na papa ko fondé. OK. Nzambe likolo makasi muta. Donc ça dire papa tango banaki kolala papa zo laksaye, papa Simon Kimbango azo laksaye. Aza isusu na bato akoreki te akomi na un groupe à part azali choriste ya koreki ali na koreki alonga na koreki akomi na un groupe moko à côté azobeta na accordéon omoni ndoto yaki ndenge wana ti bandi abanotangisaki maître atangisa bana classe abandi koencadre bana classe azoyebisa bango na accordéon tie kokoma ekaki kobima na lingomba ozomona biso lokola tobotami na place au groupe ezalaki déjà na botami na place où ba instrument ezalaki déjà accordéon, synthé, ba flûte, presque ba instrument ba genre nyonso. Donc même au nazo beta oyo na ebola monter. Donc na banda ko beta na comprendre te même ngamoko na beta ngondenge ni. Donc ça dire daki na kotate mais lokola na botami na ndako oyo groupe ezalaki na banamba la moko ko yemba. Donc groupe kake bana katanda na bino. Oui. C'est vrai ça. Groupe daki na matadi. Na katanda na bino. Oui. On les a confirmé biso groupe kake bana na katanda. Parce qu'on a le moment combien de fois. Mais ça tata nzambe tali ke bandera na lingomba ya na lingomba na ye mais bino bana na katanda. Non, ozo comprendre façon nazo lobela ngote. Et ba ezalaki na katanda. Dans le sens que papa yebdaki président dirigeant batanga parlement ezalaki akini na comité te. Bana ozo kamba bango ka yemba na bango. OK. Ozo mona moi acha bana mike na comité na ye ezaki. Donc lokola papa za encadré na nyonso. Ndako na ya vanda. Atika bana ba ki ni place ba groupe mususu. Je pense pas. Ngai ko na moment moko maman na me mangala koreki parce que maman la koreki. Amemi nga dana répétition ba ya minga koreki. Tozo nga ndako boye grande sœur moko to la kanae ake sa papa na coin. Il pas la koreki grande sœur wana. Ake sa papa na coin ke ba mema ki reste la koreki. Mais dès que papa silika au sobo tu idete a silika liba ele kufa yo ebi mwana oyo yo ebi liboso na mwezo ya jo meka susu na benga na OK ozomo donc na ebite ni oyo yebaki na ebite ni oyo abombelaki mama ngabe mwana yeba exact donc ça dire ayebaki déjà oyo peut-être ko ya parfois penza malaki ça y na ebite donc à ça qui effort ya ko garder bana to botami 4 Neto botami 4 misa tu ya mibali biso nyonso na taki moko ya mwasi na koreki. Vous comprenez? Donc ingela kisake bana presque nyonso pe oyo ya mibali balaki na taki to simba ki pe musala. Malgré ene na biso pe à son nom papa Richard tika biso déjà bana 2016 mais papa Nixon tozana ye po yene na landa papa Nixon yesu kwa la dirigeant na taki Kinshasa dirigeant provincial. Donc normalement vous êtes ça dans la famille. D'autres on a une question à poser qui mais quand vous expliquez biso bandaki na groupe kaki ndemo lobi botama mwana ya kaki. Alors tant botami maman mimi on a koreki papa siliki azongisi on a kaki. Continuez place sur les atines. Ouais tant azongisi ngai na continuer pour frère. Wana ezalaki j'espère na ba 3 ans ou 4 ans parce que nga na loba mo avant mine bimanga avant mine bimanga avant na loba mo avant donc ba 3 ans 4 ans na loba pe avant après ti na bandi kolandela groupe na ki mona mokie mais ezalaki au mona to kene tozoyemba na ba bibembe toyemba na ba église au mona oke boyembi na bibembe nga série moko ba tonoki yemba na bibembe pesa nga kombo petit wera OK ezalaki bibembe nyonso to kene mona mokie a kolala to ba no beta de 21h kilo bi na 10h to kata to no kata te peut-être ko kata na 0h parce que la bibembe no tiers na 0h Moni, tu regardes à madame celui qui parfois 10 ou 20 minutes, tiki, bisous de banni sur le bête à 10 lobby à 10h ou 11h. Moi, la moquée, moi la mère, moi la commande durant ces alaki. Et à part endurance, on peut savoir comment petit ou là parce que bibé mignon sur le bête. Malgré la vie, moi la moquée, maintenant il y a Rambo. Nebébé. Chaque bibé met dans le bête, il faut aller à Rambo. Bah on peut savoir comment petit ou là. Koliambo na sens ni. Non, vous voyez ma bonne c'est pelo bamba bongo. Vous avez donc il bali na ngope. Non, c'est ça là. On va aller dans les bongo.
ça sens ya mango le bébé on va l'indicana comme musique toujours ça malé malé émission à diso papa Rince yo to sepeli to landi historique na yo au beteli biso ndingo kotana ko gaki comment vous alaki mwana mukie kasi yo ça musala ya tata Nzambe on attend ngo évoluer ba pesi yo tâche wana ya technicien titulaire ou bien on va dirigeant non na temps wana nazaki non titulaire parce que ba grand frère mi balé bazaki déjà liboso na ngai OK bazaki peut déjà évoluer na nion sur la musique et tout le baron banda pour s'occuper plus na côté tali ba instrument et tout na ki mingi côté chant parce que na ki pe na mona muke et na kola ki na mingi te na yako komba déjà dirigeant ego za la dirigeant pardon ego za na ba 11 ans 11 ans tina koma 12 ans na kula na koma déjà dirigeant nazo diriger déjà ba mikolo parce que eloko wana ezaki déjà bana bomwana nazana na ba 5 ans ndenge wana mais soki mutu ayemi mabe fona corriger soko pesinga soprano ngana komisolo alitona ténor malgré na mona muki donc voilà ezaki ndenge wana so donc o Nzamba pesi yo to donc Nzamba pesa yo pour améliorer yango okotaki na école ya musique okolisa dans nato ezaki kaka boye ndenge ozoka banina mosusu bayembaka ndenge ozoka banina mosusu babetaka bainstrument ndenge pokomo comprendre que non voilà mpona asala arrangement nzembo et mpona yemba bien mpona beta instrument bien mpona asala boye donc oaméliorant quelque part to comment chance moko obengi yango déjà donc ezaka eloko moko ezaka compliqué ndenge eza compliqué ndenge wana donc eza mambo ya tata Nzambe nasala bacours ya musique te nasala bacours ya musique te o arrangement ou nini te nauti oyebisa yo déjà awa même sente oyo na obeta piano nayekola yango te donc nayekola parfois nakotala kaka boye nakolobaka nayekola no mais nakotala po bayekolisa motu po tala natali mais jour mosusu eleki nga mpona mobeta mais nakomobeta bien donc c'est-à-dire nyonso oyo nasalaka na musique ezala arrangement ezala koyemba o piano presque na beta ba instrument ebele na ba instrument presque nyonso na beta na yekola ngote balakisa ngote na sala pe ba cours na ngote mais peut-être cause on a quelques instruments on a voulu ba mettre bazali dans le sens que à la kisi nga do ré mi fa sol la si donne plus traversé dans l'accent do ré mi mon pote flûtiste yim ta l'accent do ré mi fa sol la si do et si li nyo se tikali o bagam nyo se la flûte na yekola ngonga moko o saxo nena beta saxo balakisa nga do ré mi na misu na tali bo pa omoni ayo na moni papa ça dans la pesinga na beti na do ré mi o pesinga na mo beta na ba nzembo suna bagam mususu même nga mona comprendre te ni lirika donc voilà na sala cours à musique te na sala eloko moko te donc quand est-ce que vous avez des difficultés sur la partition à combien on a écriture voilà papa rien ce qui va passer et opposer le problème c'est sur la partition va combien en solfège pour décortiquer pour ça son est bien tourné non mais pourquoi pas na komara nzembo na quelques chansons na koma na pesa na fakia matadi na quelques chansons mais na vraiment la courage à koma banzembo na solfège mais si on peut signer la partition, on a déchiffré, on a sali, on se peut avoir ça là. Voilà, bande ko balandi kana ko musique, toujours on a biso moko. Nzambe yem tapé saka. Donc on appelle ça papa Rince toujours ka ndenga zali koloba. Donc nyonso oya sala kana musique. Moto a l'accès été sauf ka ndenge za ba encadré au moment qui est ba l'action de Rémi, mais onyo se tikali yemoko tala. Nzambe ndenge asala moko te me yango moko tala Nzambe ndenge asalaka na bavi ya bana ya bato donc voilà un peu to yamba to sala une mission awa ya inspiré ya église kimbambiste bo kalande bazoba banzembo voilà lelo papa Rince témoin oculaire témoin témoin yemoko en personne azoko expliquer comment Nzambe apesa ye don wana ya ko sala to ko kumisa ye to ko sepelisa ye papa Rince tous on a pas une alors une évolution il y a préparation et lesquels là qui a préparation centenaire tout le monde niveau c'est banze moment belé ça dit 4 titres oui PV Wiza Bisobasuki
biso basuki na yebi ete boza na pasi nzambi ame. En 4 titres, répétition, préparation, pardon. Préparation, on va mettre comment beaucoup mettre un niveau, beaucoup de studio, beaucoup de bêtis, beaucoup sali, beaucoup clip bien, un réalisateur, on a pas vrai. Et ben la préparation, on a bien pour ça la monnaie. Bon, ils ont qui moi pas si parce que Babylone Congo, bon, toujours ça là, on a soutien T, tout ça là, on a bisomoko. Donc ils ont qui vraiment moi pas si. Mais le rôle d'Anzambe là la raté. Du moins, à mes cas, il faut que biso moko makoki, de toi pour ça la moi makoki wana bon, ils ont moi pas si. Musique église na tout ça la mona ba façon moko na ba condition moi moi pas si moi trop. Pourquoi ba tout ba kota ba studio pour ça vraiment approprié. Mais biso to kota ba studio, ils ont na rôle ba bongo kaka pona nini. Parce que beaucoup de matériel, parfois il y a 2000 ans. Mais bah, c'est un rôle en 2022. Mais vous savez, vous avez le combat qui bat. Vous savez, d'autres pas, tu peux savoir nous amener la valeur militaire. Et il y a des banini, on a zolo. Musique, tout ça là, la passe. Bah, tu vas au sunga biso. Au sunga, zolo, beleza pour la sunga du boumou na ngati. Musique oyo ya monte ko lesanga ekomisanga na mbongo na kinenge na ngati. Mais ça dit ouais on a même mayo pour tout kende mbala mbongo ngala posséder yo yiluka. Ya wana na na ça. Donc ça dit tant que ça la musique wana tozana ba mbongo te. Et ba mbongo oyo parfois les sungi oyo biso to senga na bato. Eza mbongo oyo ezo sala pour que biso tous les sous moyens, aux les sous na studio, aux comprendre, tous aux comprendre les gens locaux là, ils ont par exemple mon studio na clip. Ok. Tout ça, tant que si c'est ça, et tout bimisi et après. Parce que la bota la boy, œuvre ya tata nzambe baté ka monter. Normalement, baté ka monter. Ce qui au côté ka, moi bon ouais pour pesa yo. Et ça, juste pour que les personnes sous moyen aux la studio ou sinon, vous allez créer et donc vous allez faire la facilité à vous ça la campo et ça y a tata zameka. Mais ça va bon côté comme ça ngana bon comme ça ngana du nene comme ça se jamais. Voilà. Donc côté ka eva tata zameka dans un sens où on côté qui ba disque et zone si bino studio et ça si bino clip c'est toujours voilà. Vous repère ça monti sali, vous repère ça cadeau na kamba, vous ça la nyoso. Mais ça va bon la mission privée. Là souvent on a et puis na soutenir et donc sur le pas. Ouais. Vraiment merci papa Rince na lito pe mamkie avant to kota vraiment la profondeur nationale biso na monyozo qui ne mwamba trop. Zala no na calme, parce que le lona na kaza matos na oyo le funa beta o mabanga ebele otozo yoka mato ezo ya bo éviter c'est quoi juste papa Rince proposer biso sunze momoko to komisa nzambe na biso place mo kimba on ensemble.
tous qui dans centenaire, Papa Reims, tout le monde est venu dans la podium. Il y a Bande Konabiso, il y a Bra Congo, j'espère. C'est qui podium on a en Kamba, on a pour accompagner toujours Milo Nabiso et centenaire. Alors Gaki na podium, et Loko Salia, ça qui a monté pour nous vraiment. Mais quand vous expliquez des choses qui n'est est-ce que yo et Loko aussi mais là les titités. Bagangi, vous avez au bomba ma belle. Ça va pia bizarre. Abima au bout bagangi le quoi Michael Jackson. C'est les titres dans c'est le qu'on a théorie ça. Bon, au départ, na oti goye bisayonini. Déjà on a dit mon amki. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans là, tina comme âge. Na ndo ya goya mona kwa mwana. Donc le quoi là, il a les lots. Donc ça dit quoi? Batu musu ba yebinga ndelo. Ba yebo ba parfois na nzemba Noël, ku betele mupaka ya batu yebinga ba yebinga na nzembo wana. Batu mususu. Uzona avant déjà na bana ba 2000 soki combien déjà na bana koyemba ya banaka na matadi. Uzona donc na ki mona mukie mais na so yemba déjà. Koyemba nga izaki même temps na ki mona mukie ba concert nyonso na no betaka. Il faut aller à il faut pas tout bagarre, il faut pas tout bêler là. Parce qu'on a moins de titres à la tête parce que déjà à un moment on est dans le salle parce que pendant un moment là il y a les titres on a besoin de t'attends un peu. Mais c'est une explication à dire hein, c'est une explication où tu peux savoir ce siko et puis donc le bazalaki bango ba gérer trop comme instrument. Très bien. Yo au gérer nzembo vocal. Oui. Mais toujours qu'on a des gaki matadi apparemment ndemo lobi bo fonda ngona ndako na bino. Mais voilà gaki mara yo. Alors vite fondé. Non, fondateur histoire de recharger à moitié dans le but de famille. C'est là pardon, c'est là. Histoire va changer à moitié, n'est-ce pas? Je pense pas toujours par exemple, n'inviter ceux qu'on a informé dans l'histoire, il y a Jijiki ou bien Bakou Moussoussou. Voilà, ça on a émission 2 fois. Voilà, dans l'histoire Jijiki, Bana va fonder Jijiki. Papa Djangé Ndayemoko. Voilà. On a fondé. Moi, l'histoire, il y a beaucoup de Bango Zabongo. Mais ceux qui ont Bakou Moussoussou, il y a des gens papa Djalunga Nate. Mais ce monde, papa Djangé Nate, papa Djalunga Nate, papa qui se loque l'été. Bango Bala Banzambe. L'homme là, bango na raya ba fondateur. Na l'homme na pagali ni lobby. Que fondaki papa na biso. Ah ité, ana kala ité. C'est une histoire. Donc ça dit ta biso histoire. Excusez-moi papa Rice, tous en plateau. Ba de voilà na zana na fio. C'est une histoire na yandi ba tagake belé na émission na sala ka. OK. Ba expliquer biso pe ni groupe gake bandaki, ba mso ba bina boma, ba mso vraiment tout ça troublé. Toi ba te histoire ya solo. Voilà les deux ont confirmé que Gaki en général papa n'est pas fondé qui bien Gaki na matadi voilà papa mutafondaki ah voilà Gaki na matadi papa moi je pensais que Gaki en général papa mutafondaki il fallait signifier très bien na matadi papa muto afondaki ya alors à ce moment là Gaki ezalaki déjà tout ezalaki est-ce que papa yebaki déjà dans le groupe moko il y a Gaki et Kozala, ou bien Zala Kebeta déjà quelque part, pour y a fondamentalement Gaki Matadi to et Zala qui kaka par inspiration. Alors bien voilà, on a fondé groupe et autant on a eu dans la ville de Monsieur sur comprendre et puis PC idéologie. Papa Béni, tu as place mais au qui me sangait le validité le bagage. Non c'est pas. Non c'est on a posé la question on a posé Kio. Question on a posé Kio au Gogo qui on a zone ici. Mais quand on expliquait biso place on a c'est papa et Baki que Gaki est fondamentalement qui déjà quelque part, il y a fondé quand on a dit que ça a été bon, déjà la retard boé, on a papa la vie. OK. Donc ça la nuance, on voit vraiment ta soko bengi ça na kin. Ah ouais. Soit tu y auras que matin, que des matins de ça dans émission. Mais à ce que moi je sache, groupe exista qui n'a beau mam et Koufaka. Avant la matadi, j'espère la qui et cause à 2 ans avant. Hein, exista qui n'a boma mais et où me la quitté et koufi. Tant que koufaki ndé et qui ko banana matadi. Banda ce que banana matadi til le tu la koufati.
Donc ce qui est là dans le groupe, ils sont là avant Gaki Matadi. Nyonso ekufaka. Vous comprenez? Ekufi, ne Matadi, ne soyez pour ça. Voilà, il faut ça. Style le petit là. Moi merci papa, je te souhaite mon analytique parce que na bisa kiyo. Biloko wana osala bango wana bato ganga etala bando kwera. Ezala nini nde na tunaki yo ezali titi te ezali nini juste. Bon ngana bozo ni ça deuxième question ezalaki. Ozwi Gaki Matadi bo comme son logo la ndenge lobi papa. Nde asalaki tout commissaire le roi ya famille tout commissaire li otomoko le roi ya famille donc yo so yembi koto yo ozwi ba petit na yo pe ba yembi koto yo ba msuba ozo vraiment espace te ya kobimisa ça na la question donc voilà c'est là OK déjà et là faut comprendre les nini na lelo papa na biso za rasuna monopole à voter azala sous ni président ni à ta vice-président dans le comité Gaki Matadi dans la société. Papa a besoin de vice-président général à Gaki. Ok. Donc ça dit, ma boîte est Gaki Matadi. Oh, État-Li, on a comme on État-Li. Vous comprenez? Diriger le monde entier. Voilà, ça parmi pas toujours diriger Gaki dans le niveau monde. Si déjà il y a un Gaki comme ça la famille, déjà le roi papa a la spéciale. Non, on a déjà le cas. Papa. Papa même si ça va calme, ça va plus. Nazolo baté papa. Nazolo ba yo, za technicien. Apparemment idéologie et bandaki kalana ba grand frère na yo, ba ba gérer ba instrument, yo gérer vocal, des idéologies, on va continuer toujours à non, mais ça idéologie, mais ça automatique, et ça les marapos dans les villes. Vous comprenez? Et ça il y a côté que ça système pour restaurer déjà non, mais ça il y a ça les marayango moko. Bref, on est toujours là. Tu es bon, tu es dans le groupe, non? Tu es dans le groupe. Mais il faut tomber parfois, tu as une capacité de faire un comité. Mais il tombe, parfois il faut battre un comité, on a la place où il est technique. Parfois il faut battre moi mais parfois il pourquoi? Parce que il tombe, on peut aller le courant. Non, ça peut aller ça solo, bataille non, ils ont bon, on appelle ça parce que le logo, on peut battre Marambo. Toké studio. Toké studio. Dans Toké studio, tu as plus de 25 personnes. Hein? Tant que comme plus de 25 personnes, nous avons bandi au travail. Et comme place mon place à solo. Et c'est lui qui est bon. On a un ingénieur de son et technicien à groupe. Bon, oh yo sa Monique et Aline Azoaso. Na poni les qui n'a mati. Na poni bande qu'on a mati. Vous comprenez? Parce que biloko on appelle yo ka ngo ke ye akomisa Gaki ya famille azo oyembisa baleki na ye mais yo ka so eleka. Bon, o Aline Azo na solo pour déjà ko fungama asa nini akota kini ko yemba. Ba ko bana pe ko de ka moko na volonté. Pa OK. Bon, yemba si Lwanzambi akukati. Déjà dans ton chat et beta boye moko ya melobeli ke pas si lo ngalo abimi. Pas bokene tie pour la place que tomber dans la leki na yo. Sikubo sana. Eleki na bongo. Yo ebisa na sikubo to sana na. Bon, nzembo atatanda mebi mate pour la leki na ma. Ebisa na. Ebi mate pour la. Voilà. Yo ne bisa biso explication. Voilà, donc ça dit engelo bate ke logo la leki na ma ayembi tanga na dirigeant et comme lo ka famille non. Mais na ngolo ba bien. Bon, on a besoin de la vision sur les gens qui ont solo. Il y a ça. Mais tout le monde plus de 11 solistes dans ce moment. Il y a des gens qui ont papa Roland, il est qui n'a eu. Nzembo ya GTK. Nzembo na biso maman biso maman ici. Yemba Nzembo Nzambia mais kiani beton na leki na yo. Toye na PV Visa, bandiyo, ke papa Roland, ke maman My Dream, et que donc vous êtes belé, les autres prévenus pour anticiper déjà l'émission à Bisso, Bobeti, featuring na Gaki Kinshasa, Zuikaka, papa Roland, maman My Dream, na yo, de Bosali featuring na papa na Gaki Kinshasa. Donc voilà. Neti kaka exposé pour exploiter trop. Petit frère. Papa on a kin. Est-ce que maman m'a dit madame la kin. Si papa il a ndinga mabete, bande ko balandi eza débat tout ça la ndinga mabete mais elingi papa Reims
tolingi papa Rince après ça vraiment explication tozoa ba message belé papa Rince boye bien biso toza bayo tozala pembeni na bino bayo na biso toyoka rapé tolandaka nyonso ko boyebisa na biso alors quoi toyebi papa Rince toko bomba te papa Rince meka ko éclaircir bato bazala vraiment na lumière à propos makambo wana ko na mwende tole ko likolo tozonga vraiment la question ko na posa kiyo bandela expliquons bien zala calme bandela ko likambo oyo tolingi toyeba ezala nini nzembo ko bima to mona lilobi ya yo na ba petit frère na petite sœur donc na ba réseaux sociaux médias et tout le monde est longi papa Rince papa Roland maman Maïdrine toke partout mais gaki matadi bantu baza ebele est-ce que le kwana ekokotsa mutema mabete na msala tota nzambe toza na bana nzambe toza pe na bana satana tango le kwana sala mabota la bwe ngala tsani bwe na bwe est-ce que ekotsa pe moi un moko te na baye mususu bala na go gaki voilà mais total avancer pour o ezali que bato mususu pe batie solo wana toko boya mote tolandaka yango mais ndenge expliquer bato bakoti na cabine po yemba boye ezosimba te ti kotombeka na leki na yo ezalaka nini est ce que opesaka bango technique de voix te to olakisaka bango ndenge nini bakosala te po baatteindre niveau wana mpona studio mpe moto akoyemba mabe studio mpe kobongisa nango eza yango mabe te elekaka nango mais na live boye nde moto osentir azolia nguba eloko wana yo osala yango nogera yango ndenge nini meka koexplike biso yango nazoloba bien nazo expliquer nalobi bien ba réalité oyo biso tokutana nango mutu moko te libanda oyo ayokaka nzembo akutana nango même bango bato toyembaka na bango bilo mosusu oyo bandi kotuna bango bakoyebisa bino ke te mambo ozoloba na yango te parce que na studio réalité ezaka mosusu moto mosusu na libanda bona live ayembaka bien makome na studio azobanga azokoka te ezosimba te bokotika ngo te parce que déjà là au départ na oyo etali musique nalingaka mingi perfection nalingaka eloko ezalaka propre ozomona sala effort yemba kitoko makasi yemba très bien sala eloko na yo eza bien soki oyembi bien na oyo biso tozoluka tokotya yo problème eza te ozomona soki na nzembo ya nini mokili ningani papa Roland azalaki nayembi te pwani non nalobi na mavoi te mais natie ye te natie bato mosusu osomo soki na nzembo ya pv wiza otali solo ya miss ya 4e solo oyo tozaka lokola trio 4e solo mama maitoni te moto ayembango na studio jour aclip ayaka te mais lokola bavana bango ezalaka mwa kokokana tobimisaki ye parce que na live mpe boyembuka kodéfendre yango très bien ocomprendre na pv wiza ezalaki ndenge wana donc moto ayembaka 4e solo ayaka te jour aclip mais ezalaka ye te sotalinga papa Roland mama Maïdrine mama Patricia mama Ti papa le prince tokokoma ntina ba 10 soliste or biso tozaka misatu sikoyo 7 soliste mususu wana sikoyo bango baleki biso na mokie to ndenge omotiki bango baza majorité donc problème ezali juste que bato kaka neti mwaki motema mabe kaka nayebi te soki ezalaka nini juste nayebaka te parce que na kotala boye baréalité ezalaka mosusu zwa lokola mambo ya concert en cambre oti koloba eza na un groupe de gens bavandi na bango vraimen banda na bango koloba ke non papa Rince na concert wana en cambre avant amata na podium abande kobwaka bamai moko boye bamai wana eza bamai ya bangunza est ce que ozoimagine tala na soki eloko ndenge wana moto avandi nga nazoyebisa yo eza babiloko oyo bato balobaka na bapoint sikoponga nayembela nzambe ifuna boka mai ata kutongo soki eza mai ya kamba mpona yembela nzambe ifuna boka mai ya kamba est ce que eza normal bon soki na boka mai ya kamba soki na oloba peut-être nzambe apesanga ndo donc soki tina nango eza nini voilà donc eza bato nde balingi kobebisa baréputation ya bato balingi kobebisa makambo oyo bato bazosala ebima kaka na ndenge ya mabe ozomona mais oyo nga moko naza conscient oyo nasalaka nayebi oyo bapekisa nayebi oyo batikela biso nzela tosala na église nayebi
nakotika te nakosala eloko te oyo ezake eza mabe nakende kosala parce que neti boye ozotuna ngai ezalaki lititi te siko nakozala na lititi par rapport à quoi po esala nini est-ce que lititi wana elekiki mbango na nguya Voilà. Voilà. Mais non, ça. Et puis on cela de temps en temps, on a des petites signes en limite et voilà. Papa reste la niveau de la caméra. Non ouais. Pour répondre à bateau bazo, balanda kayo, bateau balanda de près. Bah où tu fais sur suspension na Gaki Matadi. Bah oui papa reste a commis orgueillé, papa reste a cousu Gaki Matadi a commis ça bien privé naïe, faisons la namona musika. Bah oui c'est biso papa reste a zoka badon ya Gaki Matadi où t'as de part et d'autre, ya zo ma commission ya poche. Et comme il y a un marambo belé, mais quand on expliquer, bit, il y a suspension dans les akini. Suspension dans les ezalaki la caméra. Ezalaki mambo gakité. OK. Ouais, ezalaki mambo nanga privé na lingumba. Mais ezalaki mambo gakité. Ba biso biso ba mona kio na ndako mbunza, kende ko biloko. Pour mon engagement. Bando yemba banzema mukili, komo beta banzema sona ba style nini. Pas mon engagement. Mais quand on expliquer biso ko ezaki. Non, mais ngana tuna yo bato wana siko ba o ba lobelaki yo. Banani na yo wa nini? Parce que non, na makambo wana net ozolo bangana ndio ngote. OK. Nazana ngalo ki ndo ba munza yesani. Ya yo mama nalo ba epesa ba utala moto je funa tala yo. Ngana zala juste mnoko. Ngana ba o. Amela ina mukute ba tala yo la caméra. C'est le mot il pas dans la couleur. T'as la caméra répondre ba yo ba kona komba ba parents pas. Yo répondre ba ngo que non voilà bit ya suspension ezaki boye. Yo kana ebisa ngunza. Aleki kimbangu na nguyati. Kimbangu aza nzambe oya sala mabele likolo mai nanga na yo na ye yemta pesa biso mayele ko sala biloko nyos ndenge to sa kimbangu aza nzambe. So ngana na se confier pas na ye tata nzambe. So ngunza ko sala na nini mutuloko la ngunza. Ngana yeli kuma kimbangu ya suspension ezaki. Problème ezaki nini? Tozana grand frère moko na côté ya papa na biso azala ndeko ya côté ya papa ye asalisaka donc ça dit asalisaka na babukoko bato ba maladi bambasu tout ce qu'on denga asalisaka wana ye sikoyo asalisaki fête anniversaire tant asalisi fête anniversaire a invité nga OK a invité nga pendant vous très bien le bon bien a invité nga na fête tant a invité nga na fête et à part fait dans quel sous le domaine à la classe on a aussi la classe à la tête hier nous avons dit co-directeur on a dit hier nous avons encadré na travail dans la classe parce que place na bana ikotanga ne place pe ya sala na bionani na finance ya IEC place na notanga wana parce qu'on a place totanga moyen exact pour tout tenga na yetu travailler du coup il faut travailler na ndako usomo akimbaniste asalisaka so ndenge asalisaka ye na lingomba moye ebela ezate me azaki mangiste waza mamuna ngasi ça ndenge nini na bukoko sola maladi matiti et tout ba banzete banini so lokola ye asalisaka esimbaka vraiment te na lingomba du coup ngai lokola nakendaki anniversaire pe lokola nakendaka kosalisa ba travaux na nga oyo ezali ya classe. Et à part mon classe, ngambo benenge na zabuye tozapele tibandeko. Ndenge na ke kuna na batu mususu tango bamoni balobi nini. Neti ngana ke kuna na kadi ya nini ya kosalisa ndenge ya salisa. Or ezalaki makambo mususu a part kuma mna ya kosalisa. Yo mamne kosalisa tali nani. Tali nani loko tenga na nokende kuna en tant que membre classe, à part membre classe, grand frère et puis a invité à l'anniversaire na kende. OK. Voilà, ezaki ndenge wana mais lokola bato balingi ki motema mabe bazwi makamba baloli bake kopesa na lingomba. Vous comprenez? Bake kopesa na lingomba na ndenge ya mabe na ndenge na bango. Tant bake kopesa na lingomba na ndenge ya mabe. Imaginez la suite. Ndenge ngo sala pa bapesa nga suspension bapesa nga 6 mois. Mais 6 mois et si la raté, na salara 3 mois 20 jours de punition, de bayaki ko sala mesure de grâce na niveau ya ngomba. Na samba na niveau ya ngomba, na samba OK, on s'est présenté na ngomba. Voilà la commission de discipline
Il y a comme ça non, mais la expliquer quand on se met dans le lobby. Mais sous quand on a joué avec punition. Voilà. Donc voilà, ce que Yomoko est reproché qui est reproché à l'Esnani. Dengue au Kendate Kuna, Bapesio suspension, du coup ça dit 3 mois aux autres travaillé. Bon, pour le moment, pour éviter les problèmes, parce que les Camerounais, qui na scène où il y a qui, Zoara Mayele, nous avons changé de la soit d'autant que on a été. Donc, na kataka nzela na kinaka so pas grand frère on a dit. Parce que ceux qui n'ont pas bana ko keneka ba to ba bana ka ko balo ba makamna ndenge na bango nde na tika kikaka pour éviter ba problème. Voilà. Et apparemment moi aussi la télé des autres ndayo papa Reims. Apparemment beta ba nzembo yemoko or ngoma na biso nzembo nini ba nini ya solo pardon carrière solo ils a raté papa Reims sur le nzembo côté studio biso na komba ga kimatadi Papa Reims, mais quoi ils ont rien béni. Papa Reims, est-ce que la carrière solo? Mais tout le monde a eu mon retour à Gaki Matadi. Dans le Biboé, Combo et Gaki Matadi, on a représenté Gaki Matadi, n'est-ce pas? Mais yo, et ça, c'est la pardon. C'est yo, vous en avez Gaki Matadi. Oui. Tant que vous finissez Gaki Matadi, il faut l'accompagner dans le groupe. Mais tant que tout le monde a compté, tout le monde a eu mon conseil que sa carrière solo. Non, carrière solo comme un groupe blani. Comment non, tant que carrière solo, comment? Carrière solo, il y a un combo ya groupe. Là, ça nous comprend bien. Na intérêt mon côté pour poser une question on a gagné ce qui n'était. Dans un intérêt yo répondre bah yo balanga. On a tout mis aux questions. Tant que vous avez mon combo ya Gaki Matadi, au bimisi à mon média. Mais bato a mon groupe T, pas mon affaire à papa Reims mon ko bandela nzembo ti na suka. Parce que place on a eu sa vie sur les groupe, tous les carrière solo. Ya mon azoloba, les a biloko mususu, ils ont ba compréhension ya bato ba yebaka pour placer eloko na eloko na place nango. OK. Et loko yo moni bien ba komi Gaki Matadi mais so benga mo carrière solo ndengeni ezala bati mais to moni ko carrière solo eza eloko oyo eza na ndenge na ngana ke na kombo na ngamo e kozala na kombo Gaki Matadi ti soko moni Gaki Matadi c'est que eza approuvé na groupe ba pesinga nzela na sala. OK vous comprenez do yango na solo ba carrière solo na kombo Gaki Matadi ezala bati. De ce moment na sala na sala ka mundomba zame vanza na ka ngamo pe banditi suka na sengi nzela na groupe pesi nzela na komi Gaki Matadi masumu ni ezala ya masumu te to sala nzambe problème la banini tango to sala olobi nzembo ubete na papa wala nzembo ni Zambia me tangi ya papa mona kike do la ya compagnie groupe ezala ke mona batute ba Zambia me tata yambia bango no sala na c'est la groupe et puis so yo ki même bête yo ka ba accordéon yo ka biloko tout na kati voilà mais ça carrière solo za nini na ko pesa loko na exemple bande ko baza ebele ba sala carrière solo na église na biso malgré moi c'est bazali na kwa na bande bona au mona tangu nze mone bandi ba komi vraiment combo ya groupe kingandi musique kimbaniste. Vous comprenez? Gospel kimbaniste. Kingani moko boye kimbaniste. Komba mutu te mais kombo moko boye sali il a le combo ya groupe na ye. Mais ce qu'on a dit moni déjà au yo soit batona batala ba komi kombo mungu musu ya ngai. Jamais. Donc ça dit ceux qui na sala banze musu ngamo ko ngelo bani. Ngane na abona ingénieur de son. Ndena ingénieur de son parfois ba ya musu ya arriver na quel studio. Navani na studio, navana elo côté on a kosala parfois ya batu ya ba client o ba ya pa na kolo studio. Bon, navana ga nde mwana soki singa boyembela nzambe na ndenge na ngamo na yembela nzambe te. Peut-être ba pesa nga nzela na ba yembela batu. So na yemba banzama bolingo. Eza biloko ba pekisa biso. So ngana osala mo ndenge ni. Lokola navani ngamo na studio du coup, ikopesa nga même moi courage na yembela nzambe na nga eza lisumu te. Sikoyo batu mususu ndenge na yemeli nzambe bakomisi yango mabe basu ba comprendre yango mabe do batsa eloko na place nango eloko soki za carrière solo te ko benga o carrière solo te po moni yemoko
non ezalaka mutu akosenga autorisation na groupe ke naza na posa nasala nzembo parce que banzembo mpe mosusu esengaka attitude ya nzembo ndenge ezaleli eza banzembo mosusu ekoyembama bino nyonso te ozoma selon ndenge omoneli arrangement na yo ke nzembo oyo ifo kaka mutu moko ekozala nango mpe so mutu moko na volonté na ye ayembi nzembo asengi na groupe topesi ye nzela akende ayembi tosaleli esifi abeta na banorme ya groupe na biso voilà papa le prince arangaki matali asala nzembo asenga na groupe ngamu nasalela ye son ayembaka moelame akwesinga kadila groupe epesa ye nzela ayembango ayembi yango na ndenge groupe eyembelaka eza mabe te il suffit groupe épargné et epesi nzela eza nango mabe te. Voilà, merci beaucoup Papa Rince. Na linga place à la claire et on a tiré que moins temps pour expliquer ba evazo landayo. Voilà. Omoni na mokili ba te belé ba interpréter makambo na ndenge mosusu. Hein? Ne na mutso loba na za intérêt mo roté à retourner ba question ya boye. Ko isala nani mais na za intérêt à retourner na yo ko répondre ba e o ba landayo na ba e o yo ba loba na kombo na yo. Lelo to zomona bozo sala on va éviter d'aller en featuring. On a évité d'aller en nini. Au sein ici, va groupe belé, papa Rince, ingénieur des sons. Papa Rince, mutazo, organisé, babilo quoi. Oya pour que vous n'ayez pas de temps yemba. Nzembo moko boutso yemba, nzembo na ouais. Ya kadama. Voilà comment on nzembo moko beta papa Rince. Koloye soit botani, on appelle ça kidaki. Featuring. Carrière solo. Non, voilà, on est là qui na confinement. Dans le temps de confinement, quand papa ouvrait là qui na matadi, tu vas aller dans les places moko. Et tu vas dans les places moko, donc tu vas là qui na choisi parce que confinement ba groupe va na ko sangana net biso na matadi, ceux qui ba yo qui bino boke studio. Soit groupe moko bobo sangana qui ko ba pekisa ki activité moko te. So ba ki bino bo sangana ki groupe boke na place moko botel, il faut ba entendre bino. Ozomona. Allez, ndé ya autant vous avez na ndenga ndako kaka to bi Noël école les carité, il faut tout ça quand même moi eloko moko boye pona tosepelisa kaka tata nzambe et puis ndenge bandeko bandimi tozana bandako tozodima te on va sala mais la groupe te ils ont la péjongé. Petit carrément kaka la carrière solo Papa Rince. Yo aux musiciens, aux techniciens. Oui ba loi ya lingomba. Lelo pena to yeba. Pourquoi lingomba et petit ça musique ou ba bengi carrière solo? Bon, carrière solo, il y a eu un moment, moi, je groupe comment moi ébélé dans Lingomba. Tant que groupe comment moi ébélé, il y a quelque chose là, moi, des ordres comment qui moi trop. Par rapport que au côté et puis moi, ébélé, comment il faut perdre sens, il y a l'église qui m'organise, et comment qui moi ébélé la musique et comment qui un peu déraillé mon bouquet. Derrière moi, ça là. Qui ça va carrière solo et puis à part ça tous ça na groupe na Lingomba donc ni dans na groupe papa on obi déjà mutu na mutu loka groupe na ye du coup otika yo te osala groupe na yo na ndenge na opanda koyemba donc pour na éviter désordre mambo belé ya monde singa ki kata eloko wana batu mutu na mutu na groupe na ye. Ah merci beaucoup Papa Rince. Comment la moni to pe masumuke yemba sonze moto sima toko ko ba ko chité. Cool,